Merci. Autrement, cette émission, place des artistes, l'évangéliste Badjo Sambuka. Quelle performance et à voir. Nino Mouina Katina. Namoni mafuta nzambe. Wow. Namoni eloka nkolo. Wow. Ça vraiment eloka nkolo, ça na onction oyo. So mutayo to tsala featuring ya Nzembo Amina. Ngamo so na ki place oyemba na okama wa na okama ya misu. Azana eloko bato bena ba découvrir yango te. Ngasko tellement na découvrir que on a ngape fona profiter na kotika grâce au kotika grâce. Wow. Bande qu'on a vu sur Belgique, bazoya en tout cas ils événement monene. Pour la histoire ngana la princesse donc Maman Chalida. Maman Chalida donc elle est plus que ma sœur d'abord. Des bateaux il faut baïba. C'est ça. Aza vraiment sœur nanga de konanga nan. Pour la monanga bino live moi na téléphone nebo kata makino. Donc on a toujours été ensemble donc problème nanga ezala problème na et problème na ezala problème nanga. Ezaka ndo babanga ndo bana delvote, bana secteur te. Les trois n'achèteront. Les 10 c'est Namadoueka. Aïe, 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 aïe. Oligaka, Jésus, Jésus. Mesdames et messieurs, partout vous êtes en train de me suivre au travers de cet entretien, au travers de cette émission. Vous comptez très bien Place des artistes. Nous sommes suivis dans la ville province de Kinshasa en Afrique, au travers le monde. Soyez toujours branchés à travers la CNTV, canal numérique télévision, à travers la radio Trinitas 102.2 MHz. Partout, et Zoamio, je vous supplie. Je vous convie à vous installer très confortablement parce que nous allons parler de tout et de rien avec l'artiste pétri de talent. Vous comptez très bien l'évangéliste Badjo Sambuka. Mesdames et messieurs, encouragez l'artiste qui est en face de nous, Mama Boko. Ça fait tellement du bien si on est là pour cette grande production qui va se dérouler ce 3 août au village Chetema. Événement bazo bengango kikala kinkulu kinkala zimankaka diaka. C'est pour cela, mesdames et messieurs, moi je t'invite. Chez nous, l'invité invite aussi. Comme je t'invite, invite aussi l'autre, parce que c'est avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Badjo Sambuka, nous allons parler de tout et de rien, à qui j'ai dit bonjour l'homme de Dieu. Bonjour Papa Delix, bonjour à tous les enfants de Dieu qui nous suivent partout dans le monde. Oui. Bonjour à CNTV et bonjour à tous les groupes Jeunesse pour Christ. Ozalaki na libana mboka na mikili ya poto ozongi Kinshasa. Promotion, production il y a les 3 août et bandaki avec beaucoup de timidité. Tout d'un coup, ils ont vitesse à Rosaranté. C'est très anime. Secret à liboso ezana no mosala. Donc eza kolingana no eloko zo sala. Alors chaque chose bandaka souvent na moi timidité moko boyo komona kaka avec le temps parce que tomi pesaki et to prendre conscience que likambo tozo sala les amonene. Do esengeli tokende nango na ba dimension ya minene. Voilà pourquoi tomi pesi to pesi zoto na biso pe molimo na kati ya likambo ngo pe toche nzambe au centre ya nyonso. Voilà pourquoi je montre que Makambozo kende ko évoluer avec une vitesse de croisière. Ma date nyonso est significatif. Au lobby le 3 août et la chiffre 3. Dieu le Père, le Fils et du Saint-Esprit. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà. Pourquoi l'histoire de cette date?
Et puis pourquoi village Chetemba? Voilà, parce que ça, ezali esika o ekoki osangisa bato ebele. Tout ça là déjà choix ya place mususu. Ba question nezongela pe biso lisusu. Donc pourquoi choisir par exemple Showbiz? Pour ezaka place esengeli to kento sangisa bato to beta. Lelo eza choix ya Chetemba pour esengaki to beta kuna bisika mususu to beti déjà. Donc voilà, tozo ke malembe. Na auto koloba na émission mususu que d'ici là tozo beta na salle de congrès, oui, na centre financier. OK. Donc to beta kuna et kozala concert moko mix. Mais bazo zela yo. Bazo zela nga makasi. Paris na bezo zela yo. Tokoya malé. Merci. Autrement cette émission Place des artistes, l'évangéliste Badjo Sambuka. Quelle performance y avoir. Vous avez bien elanga loyembo. Banan ba coach. Oui, na pour performance oyo. Hein? Et bima otoyo qui le na répétition aussi prendre. Moi je m'attendais pas à ça. Non, et puis ce côté l'album Aliboso, les agis na niveau mon boy. Tant to beti deuxième album Talaka Nanga. Liboso zaki elaka, to ko beta Talaka Nangai. Au moment que na Talaka Nangai, moi dimension moko et bakisamaki. To le Talaka Nanga okuta j'ai soif de ta présence okuta pe makamu so bakisamaki kuna. Alors tant que tu veux évoluer, il faut toujours qu'on a l'esprit à quoi apporter quelque chose et à sika, to quoi apporter un plus na oyo au salaki déjà. Alors ceux qui ont salaki déjà na 10, au beto loko na 11, aux ongi na 8, donc eza moi passé. Voilà pourquoi Tomi Pesi Nyongo ya ko sala été to sala mosala malamu elongo na groupe mobimba ndenge bazaliawa. Félicitations à Baron bon makasi wazoyemba bien. Bazoyemba tellement bien sur qui orchestration sur qui ne bazo tonne dans la bavle village Chetemba ça n'a pas problème hein. Nazo biso ça n'a pas problème très sérieux. Voilà pourquoi bato bazangate donc muto azangate. Muto azangate balobi $5, $10, $20 en bon à poche à l'écolo. Il y a poche à l'écolo porte-monnaie route. Et puis ils ont muto battu. Donc bato tout ba roya mukolo na. Na tout na au travers cette émission. Est-ce que ça un artiste au peut influencer carrière na yo? Supposons que bangol bara cet artiste m'inspire beaucoup. Basé belé. Je peux citer quelques-uns mais sinon basé belé. Neti papa na biso Carlito donc aza moko artiste inspirant trop. Oui. Papa na biso Charles Mombaya. De reste mémoire en tout cas aza papa banda koyemba donc ozoka que makambo penda ezotinda yo olongwa penda na makambo ya mokili ozala na bonzambe. Voilà. Artiste msonani. Basé belé Papa Matou Samuel et tout ça. Donc, aux autres à côté, vous l'avez et vous l'avez côté. Parce que nous tous ça la même musique. Oui, tout ça musique, parce que tu as un instrument, moko, tu as un instrument. Tu as au travers de BJDT Molopoé. Parce que na pepe là mon ben moi on a bisayo. Hein? Vous regardez chacun son bimo on a ndenge osanate. En tout cas na PC Mbote, papa JDT Bisikazali, na PC Mbote. Est-ce que baba fakumo zo pesa ona? Bilongo zo bimisa ona. Ya chakino. Jour na bando va je to kenda nzela moko, na PC Mbote Bisikazali. Oui. Ozabe tango yoka na yoka tango baza ensemble donc tango baza ensemble. Mais mingité. Donc eza c'est une grâce sur le nazo emanetier donc au monde bango baza ba nene. Alors ceux qui mais n'habite sur nazo kosa bogi timbre vocal non bogi la chanson Mobembo non vous avez écouté non bogi la chanson Pepe nakosi hein nakosi donc c'est aussi bien saxon ralora saxoniste JDT donc encourager mon mbalo mettez ma bombe s'il vous plaît azo beta saxon ndenga osakanate. Donc vous quand on a des c'est une grâce donc sur le binazo emanetier c'est une grâce mais na yoka mais na zo tampenda ko fandele mingité mais na yoka tant on va ensemble et tout ça. Donc parce que j'ai des un grand chanteur hein. Oui très bon chanteur Mboka na biso. En tout cas c'est ça ceux qui nazo emanetier c'est que makambo yeke bien. Le long ndongo zota la musique na biso ya Congo gospel na biso l'évangéliste Badjo Sambuka. La musique na biso ezala mamandou les alngo polémique était le komi tindika chakal tindika tovanda tindika tosolola toyemba na musique na biso gospel le loko ko lobaka ngai Badjo Sambuka l'évangéliste l'homme de Dieu et si kana ngabeza na musique Congo. Non, ici quand on est allé dans la musique, donc ici quand on est allé à la télé,
Nazali vraiment na espace monene na musique gospel yambo kanabiso donc naza na esika voilà pourquoi donc mutu ko déplacer mutu monene tio sur place tozali tozali na papa na biso tonton espera auto zala tozali ba journaliste minene bazali tozana ba papi kauma bazali wa du Saint-Esprit voilà donc ezali pambate pour makambo ezali et puis tozana elike que avec Dieu nous avons l'espace, nous avons de l'espace au sein de la musique congolaise. Au travers de cette émission Place des artistes, nous sommes suivis internationalement. L'homme de Dieu dévoilé Nabiso ndenge ozala na village Temba. Na yebi ezala ba surprise na yo à pied levé en train de zandeni. Scénario ni osala biso. En tout cas, le yembo nini o côté na rango oyo batu bakozela. Jusque là, choix exact. Choix exact pour ezaka soto beti nzembo bato habiter il faut kota na oyo. Soto ke na mususu habiter kota na oyo. Alors jusque là choix exact mais bato baya bakoya ko découvrir ango jour wana donc entrer na biso ndenge kozala. Concert est défité. Te na défier nan. Bantu abiza concert à défi. Te nazo défier mutu te na tombola ka lokuma nzambe. Ozo tombola ka lokuma nzambe. Mabo makasi bonaye le frère Badjo l'évangéliste, l'homme de Dieu, chantre de l'Éternel, Moye Minankolo, le évangéliste. Vous êtes aussi parmi les prédicateurs au besoin de restaurer l'église. Comment tu fais pour partager votre temps avec la prédication et la chanson? Ouais, je fais comme on dit, donc, Pesa Kaisala Kaisala, Nzambe Nzambe, Moussala Maboko, évangélisation, musique, tout ça, Moussala Moko, mais n'habité ni mibale. Donc, nazo salango, na été ni à côté à Liloba, tout ça, on peut na été ni à Koyemba. Donc, Moutumso côté à Liloba Boé, à comprendre en malamouté, mais à comprendre en Nanzembo. Donc, on comprendre. Et ça, Moussala Moko, sauf que, tout ça, salango, n'habité ni mibale. Mais, toujours bunda bunda webi tant évangélisation ezali ya loyembo pezali ezali donc na sala ka effort pour que na pesa raison te na nzambe ke voilà na kangami na musala oyo yo zelanga na mukete na kabola penda ta na ndenge longo bani ta musala nzambe donc ezali ta ya musique ezali musique pesa musala nzambe kaka tout à fait voilà ta musala maboko pe ezali donc na sala ka penda effort na fonctionnaka 24 heures sur 24 nde nazabo na lala kaka 3 heures kola mukatongo chaque jour donc il faut na sala mosala nyonso chaque jour il faut na sala mosala nyonso vraiment na sala ka effort pour que elogo na elogo est en place nango. Merci beaucoup l'homme de Dieu, mesdames et messieurs, partout vous êtes en train de nous suivre au travers cette émission Place des artistes. C'est l'artiste prédicateur, l'artiste pétri des talents, l'évangéliste Badjo Samboka. Mes amis sat namboka na biso Congo. Festi mondial est là qui et l'événement au le 3 août dans le village de Temba. Juste après le 3 août, tu as un terrain qui mboila la régie des eaux. Où il y a invité, il y a maman Nabiso, la princesse de l'Éternel, il y a Nabango, Sœur Nabango, Ndeko Nabango, Biso tout aux Alakuna. Vous êtes aussi parmi les invités. Pourquoi les choix de l'évangéliste Badjo Samboka et pas la princesse de l'Éternel? Il y a bien un bâtiment en bâtiment. Mais à ces personnes, les choix. Merci beaucoup. D'ailleurs, question à nous, c'est là. Otunae moko azawana, Mama Shali Dakoya. Yenda sali choix nanga. Il faut tout. Et si quand là ezali. Maboko makasa encore une fois vonae. Merci, ça nous fait tellement du bien. Nakina tuna mutuna oyo nini osali pour mission no bazana uniforme pe conformité au bazanango. On dirait net bo banda kala. Vous avez toujours na bango? Non, tu as toujours na bango. Conformité, uniforme. Les hommes, ça l'obi. Vous avez au PC, au PC, bah s'adapter très facilement. Oui, répétition est au bandiango 10 heures. Oui. Tout ça, ça va 20 heures. C'est-à-dire tout bunda katocha et l'eau qu'on a. Bango nyonso ba MB. Donc ba vote zo ga bi ona bango. Bango nde ba MB. Ba reke ba kota ite. Te. Tala ka ba voix boy tika ngo ko zo. Donc ba voix boy mo tika ngo ko zo ayer ezate. Donc bango nde ba MB banzembo belé banzembo nyonso boka bango nde ba MB. Baza bato baza na patience, baza na molende, donc baza na komika ba c'est un peu ça. Merci mesdames et messieurs, on a encore une autre star qui était venue, elle était venue pour participer, assister à la répétition de notre évangéliste, l'artiste prédicateur. Elle, c'est la princesse de l'Éternel, la servante de Dieu, chantre de l'Éternel. Tu vas encourager dans le Tamaboko. Yenande konaye,
collaboration ezalaka kitoko. Maman Chalida Boni. Nzamba osunga ça va tout va. Baotala yo au travers le monde pour ça bemi kota na katina biso. O robe musunia, o baza to mona ba novela ça. Tina c'est na makolo ngana lati robe. Sérieux compliqué. Maman Nzambe kendaka boye. Ezate bani ochela so ba sakite robe ya boye. To betela robe maboko na ndenga bien. Ezala mabete ko. Servant de Dieu Boni. Madame Papa de Olingo tika évangéliste Badjo Sambokati. Quand il était à Paris, au Mino, de luxe, l'évangéliste, il va revenir à Kinshasa. Ah, il y a ça, Moutama Kamo, mais moi, il y a des ou bien, tout le monde, papa Nabiso, évangéliste Badjo Samboka à Kinshasa pour cette grande événement où il est le 3 août. Pourquoi le choix de cet homme de Dieu, de cet artiste du gospel congolaise, l'évangéliste Badjo Samboka? Choix pour un concert, tout choix pour un. Dans le choix pour un Obengisi. Ah, ok. Basta basé belé. Mais tout le monde évangéliste Badjo, il est votre invité. Oui. Et puis tout le monde a participé à la répétition. Yo benga batu pa matin. Ni no moina katina. Namoni mafuta nzambe. Wow. Namoni eloko nkolo. Wow. Ça vraiment eloko nkolo za na onction oyo. So mutayu to tsala ne featuring ya Nzembo Amina. Ngamo so na oki place oyemba na okama wa na okama ya misu. Azana eloko bato bena ba découvrir yango te. Omoni. Ngasko tellement na découvrir qu'on a vu ngape fona profiter na kotika grâce au bon. Kotika grâce au. Donc vous êtes aussi parmi les invités. Ndeto bana makamako les 3 aux biso na. Oui, par la grâce de Dieu dans le village chez Temba et puis les 10 aux anayo. Na yebi bien yo zana bato obalinga ko ba severa na yo. Papa Nabiso, évangéliste Badjo Samboka, azape na bateau, oh bah ouais mon colon. Na ko sebela, yo bana na ko bengisa bateau, ba les 3 et puis ya ko bengisa bateau, ba les 10. O bana on est. Na bengisa ba princesse, na ba prince. Ya liboso. To ye belé les 3 na. Il faut droit d'auteur. Est-ce que yo mona ba princesse? Ba pesa ka. Ah, to landa wana te Papa Delix. To bengisa ba na Nzambe nyonso bato boninga Maman Chalida. Bato bo pambwa à travers Maman Chalida. Bato Nzamba sela bolamo à travers loko kola chekat na biso. Les 3 au biso tokutana na village Chetemba. Eza na okana rond point Forescom na ville eza place à Obungate. Boya toloba na Nzambe atala kana biso. Boya toloba na Nzambe situation eumeli maladie eumeli ozomona ngate ozomona ngate. Bien aimé dans le Seigneur moto nyonso Nzamba atala kana ye Nzamba pesa ka solution. Yango to bing bato nyonso ba problème ba maladie bato nyonso ba problème to yebite problème nini situation songole sokome na ba preuve nini aux autres traversés to bengi sibino boya le 3 na village Setemba to lo bananzambe a célébrer bola à partir à 15h 15h ba betolo li soloté parce que ba billet sold out na banda 2-3 jours fin donc soko hier retard autant la biso na l'écran géant libanda quoi donc c'est un peu ça trop cardio l'homme de Dieu. Maman Chalida Kassa, elle est venue pour participer à la répétition et puis elle sera parmi vos invités pour ces 3. Toujours bien. Mais avant de répondre, comment tu fais si tu fais quelque chose, ça doit toucher les gens, ça doit transformer les gens. Est-ce que ça écrit? Oui, oui. Tu vas combien là? Wana tala kananga. Oui. Na sala ngonga moko. Kutu tango inspiration kananga zoya. Donc là où tu peux poser la question à Elvis Kumbeka, Rossi, je pense. Tango Nzamba zo pesa inspiration nanga na zo bwa kisango na linga sa net Jonas. Apesi émission akende na Ninive azokima. Nzamba zo ngiselanga yango. Ata na koti na douche ezoya kaka. Donc akende na maloba na mélodie. Oui oui. Alors jour na mekaki yango na bimi libanda na kutaki Elvis. Na FC Simba na no moi ba do ya Simba. On a soleil à Zaga les rapprocher. Elvis. Les rapprocher soleil. Ah donc na bandi ko ye mwa Nzembo wana na ye akamwe. Ah président Nzembo yo. Et où tu as pu n'habiter donc nazoyo kango ezozonga kala. Nzembo nezo. Album est là déjà. Album est Cécilie. Wana zai mwana tsuka. Donc nga bimbo to sa on album tseko ya. To to meka ngona répétition awa batu nyonso ba voter ba Pablo bana ba voter ba bité. Donc Nzembo kaka.
C'est comme ça que tout ça là Nzembo wana to koti na studio et puis Nzambe apakoli yango mafuta ndenge apakolaki yango mafuta et puis ekei esimbi mitema ya bana Nzambe belé pamboli mabota donc esali impact esalaki eza biso te mais Nzambe nda salaki ekoma na niveau ekomaki. Merci. Vous êtes parmi les invités de maman Charlie da Nkassa. Oui. Vous avez invité les 10. Non, c'est pas bien Oyayo pour l'invitation. Il y a les 10 mais to banda ki to banda déjà les 3. Mais les 10 ba Oyayo JPC, vraiment. Merci beaucoup. En tout cas, province, pour l'événement les 3. Brazzaville, vraiment. Donc, ancien abisso blonde, Azana Brazzaville, na équipe Mobimba. Bazo ya d'ailleurs bazo koma na DBS menoyo. Frère Nabiso le prêtre Steve Kani na équipe neba uta Kolwezi. Bazo ya Freddy Kabou ya zo Tambujimai na équipe nae. Frère Nabiso Théo. Théo, Frida, bazo uta France. Bazali Koya. Bande qu'on a biso à Belgique, bazoya. En tout cas, ils ont événement monene. Pour la histoire, ngana la princesse, donc Maman Chalida. Maman Chalida, donc, elle est plus que ma sœur d'abord. C'est ça. Elle a vraiment sœur nangazan de konanganan. Pour la monarabino live, moi, j'en ai delvo, nebo kata makino, nebo yemba. On a toujours été ensemble, donc problème nanga ezala problème na e, problème na ezala problème nanga. Ezaka ndo babanga ndo bana delvote, bana secteur te. Mais ezaka bongo. Ya fief kaka. Même Yesu talaka banda ki veka na batu ya secteur na e, non? Banda kona e tout ça et puis azo évoluer. OK. Yango na il fallait yo kotika na no mutu bobota mina e place moko okende musika. Il faut ko banda na Jérusalem, Samarie et puis jusqu'à l'extrémité ya Mokili. Donc tobeta déjà banzembo, tobeta banzembo, tobeta Amina, tobeta nzembo ya paix, tobeta moi banzembo. Alors nazo senga na bana Nzambe nyonso. Oyo balingaka évangéliste Bajo Sambuka. Nazo senga na basali ya Nzambe nyonso. Na kolobela makambo les 3 te na lobi après les 3. C'est ça. Toza na direction moko ezali Malweka. Ba base na biso nyonso, base ya Bwende, de Luvo Mobimba, base ya Boadi, base ya Ipen, base ya Kitambo, batu na biso nyonso, direction za moko. Na yebi ke bino boyaka mobondo ndenge bandeko balobaka. Donc boyaka mobondo. Boluwe ba bis, boya mobondo. Boluwe ba moto, boluwe mituka, donc ba ketch, direction ekozala moko le 10 août, donc dimanche après le 3, le 10 août, tokuta na bongo. Na terrain ya régie des eaux na Malweka kuna tokyo sa nini tokende otombola kaka kombo ya mokeli ya bikela mote tokoloba loba tokoyemba yemba tokobina bina donc avec la princesse Charlie Nkassa na évangéliste na bino Bajo Sambuka ba papa Henri Moulaja na ba invité ebele ba kozala wana. En tout cas boya ebele potoko misanzambe totombola kombo na. Merci mesdames et messieurs, de partout, ce sont des artistes à la voix légendaire, mesdames et messieurs. Événement Zamoko le 10 août na terrain à Régie des Eaux. Yo sorozo luka matata toko yelo mobondo. Oko chapo dia mukuna biso pe to cheko to. Soit to changer date. Biso to changer date te. Papa nanga, nous citons déjà la fin pour cet entretien. Na on se be boye mbelo ko moko bino mbale parce que c'est événement. Kokuta na des leaders, artistes ya danger ya musuni. Ba maman so eta ba Weston ndenge beta miao. Ezaka pona lokuma nzambe. Ezaka ma bete donc to tikali bango ba yembela suppose goût. Il y a les 3 dans le village Chetemba et puis les 10 août dans le terrain à Régie des Eaux. Allez-y mesdames et messieurs, j'ai dit, je parlais, je finis, fin de citation. Tikita, tikita, tcha tcha, ciao lao. Servant de Dieu. Ah. Aïe 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 aïe. Naliaka na batoma na mataka na bapongo. 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 Naliaka na bango na mataka na bapongo ya ya. Naliaka na batoma na mataka na bapongo. Naliaka na batoma na mataka na bapongo. Bongo vandaka na sete azalaka likolo. Na pumpwe na sengi mapapwa mapongo. Naliaka na batoma
namataka na bapongo naliaka na batomae namataka na bapongo azalaka na sete azalaka likolo nasengi mapapu na yo nzambe namata likolo lokola mbongo naliaka na batoma namataka na bapongo naliaka na batomae namataka na bapongo nzambe o nzambe na ngayo nzambe kotina motema nzambe ya ntango nyonso osalelaka ye na ntina ye amina 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 naloketo na nga amina amina ye amina amina nalomoko tokende amina amina ye amina amina etondi banzube amina amina ye amina amina makumanga malembe amina amina ye amina amina bamoto te amina amina ye amina amina yasesio 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 Blessed